Té, et réputation moutou. N'a quoi accepter les passions et nga. O ese nga te lo ngomta kolinga ngote. Ken pela ni ko kole ba bêtise trop. Ken pela keba nga na maniqué te keba. Est-ce qu'elle a dit ça? Keba. O ayebi ke a uta rapoto aya kabima na ngai. Aya ana télévision ya contredire ngai. Donc ça mouta moni li kama moni bêtise. Allo ba te pas zo banga ken piana. Pas zo banga ba ta mapoke. Pas zo banga ya gabi baba nani. Nga ken pena to ko matina parquet. Ken sera continuer toujours hein. Sera continuer moi biloba ba suka wana keba. Mentalité misunga oyo ya Grace Mandela la pétrolière. Boye bake et yena idéologie ya sika donc soki papa to mama avali kopela awa na kati bakini komitungisa te ya kotinaka mbongo na kini kaka soki obengi na numéro oyo oza mobimba ndeko yo na kini akozwa soin de santé gratuitement na clinique misunga batieli bino wifi ya opele surtout ke bazali na internet au début donc soki ndeko na yo avali kopela olingi oyeba état de santé na ye okoki kobenga ye sali kukuma ozwa ata interférence na nzela. Maman, bonne santé. Nakomi bien. soki ndeko na yo azwi occasion ya kozwa basoi na mitolite misunga yebake kuna na ntongo oza mobimba na petit déjeuner mpe na pokwa yebake badive ezali mpe na pointe po okolia okondima teke ozali na hôpital bazali na basale ya opération sans oublier test oculaire donc oza mobimba ke na mitole misunga ekosalaki misu na yo ezonga lokola na commencement na clinique misunga bazali mpe na dentiste mino ekozonga tumu pia na misunga batretaka mpe cataracte yebake okomona pepele ya mbetolo lokola kaka éclairage public ya New York na misunga Ta santé, c'est ta vie. alors na clinique misunga oyo ya Grace Mandela la pétrolière est kembe ezali eza te Ken pela keba na ebisio. Le roi yo noala kala mona on dirait mutu no so déjà noalé on dirait ko tampese ken pela keba. Peki na koloba mabala ba te ko kufa na boy na nga ken piana. Ken piana bate libana yo. Ken pela bate libana na ken piana. Taka le so pete wa ken. Mwana yaki, mwana ya poto, tala flat ya kitoko. Oye cheba condition nyonso, pona kopema na ilengi nyonso. Yangoyo! Flat Hotel Joli Kabelo CPI, cadre kitoko pona kopema. Awa soko ye, uye kaka na bilamba na yo, okokuta nyonso izali. Tala binomoko, bambetu ya nyekese. Cuisine na ba chambre nyonso, salon ya joli kitoko. Bongo kote ya ba toilette enga ye, awa ata mikate kwei, okolia kitoko. Bazali na courant kitoko 24 heures sur 24 po bango bazali na départ unique bachela binope mobange na groupe électrogène awa ya tumupia maye bimaka tango nyonso na Flat Hotel Joli Kabelo CPI bazali na mobange na parking pe sécurité ezali assuré ndimela ngai ke soki ozali kovanda na kati ya Flat Hotel Joli Kabelo CPI bar oyo okoye kovanda no awa omelie loko nyonso yo kolinga kasi pona bato ya lipanda bosana awa te Flat Hotel Joli Kabelo CPI ezwami na avenue Bula numéro 115 quartier Adoula référence église Mangembo na commune Bandalungwa tope okoki kobenga bango na numéro ya téléphone oyo 082 58 12 024 Ozamo Bimba Eyokanie oui. En plus ba kindumba oyo comme il a théâtre na maboko bengo maboke parce que kindumba oyo comme na maboke eleki basali ba rassemblement ya bango la ba maboke otamité mabe comparé à bango comparé na ba mois ta ba semaine ta ba jour ta na Mike la Duchesse au comparé au sentir que tu verras que différence c'est ça. Personne m'a pour dire, on est quel bien là. Ailleurs, il y a Tumba to la ki yango donc malambo eke media.
Ah bon? Gideline Mokonzi. This is London. This is London City. Après confinement, réouverture, Yanganda Taba, chez Djongade, Awa, Bokokuta, Biloko Nyonso Bolingaka ya Kotumba, lokola ntaba ya kitoko pe elengi, soso ya kotumba, ngulu ya kotumba, poaso ya kotumba. Esengeli koyebake, chez Djongade, bafongolaka kobanda mokolo ya mardi, ti dimanche. Awa nde sika ambiance ezali kolala, adresse ezakaka se moko, chez Djongade, weekend, boza deja ya kosepela, chaque vendredi, bobanda kozwa Suzuki Luzubu, 4x4. Yende muta kosepelisa bino na ndenge ya kosakana te, oza kulia, oza komela, oza kopina. Pe chaque samedi, ekobanda kozala nde CNN, Alligator, na ba artiste mosusu. Bako banda kosepelisa bino na makinu ya defuate na bakunga ya kosakana te. Et puis, chaque dimanche, sombele suka bisanga, nde bokozwa les grands chanteurs. Emile alias de Mingongo, yende muta konde ko palola awa, boko sentir betue baou différence yena. Malolo. Oui, frère, Babi Tchonga. La Congolia. Futur. Hein? Nous te reçons la 50 boîtes. La Katakin, c'est Tchongaske. Chez Tchonga. Soki olingo sala ba réservation, obengi na ba numéro oyo. Pe bako servir yo joli kitoko. Chez Djongade, yango nde moboko ya ambiance na kati ya Paris. C'est naturel, soit. Merci à vous, nous sommes en direct de Fumu News. Un grand merci à l'équipe technique qui m'accompagne. Merci à Dominique Moulumba Kankou, MPK, qui est toujours derrière la caméra. Merci à Joe Lili Atal en chair et annonce. Merci aussi à mon papa. Mon papa, lui, je l'appelle Papa Frugis, Marc Fredor, au Kalaming Tezo Kanga. Merci aussi à Jérémy Massoudi, Papa Najaden Massoudi, Najema Massoudi, Maître Gauche à Dia. Pourquoi pas aussi Nakade Tekasala. Merci, n'a pas fidèle internaute, tout au besoin consommé, Peggy Titan, le Parallèle France 24. Par rapport à l'actualité, affaire Mike la Duchesse, Oyo, et Tumbi Mboka, et Tumbi Internet, et Tumbi Zamba, tout le monde qui est émission Ken Piana Makizembe. À chaque liste, il y a ma chroniqueuse, Oyo, Babimana Mike la Duchesse. Vraiment, il crée qui pitopale, parce qu'il n'y a pas un mouta pitopale. Mais par rapport au droit à réponse, Lelo, Nazana, chroniqueuse à Mike Lokamba, la Lyon, ou Azali, parmi Batoyo, Ken Piana, a chaki na liste na yo atangaki. Parce que na minute on a comprendre batama bokete. Mama Chako azana se, o le baye ba ndenge nini to lukato kunda mama Chako. Déjà, maramwe komo bima depuis ba propos ya Mike la Duchesse ou alobaki mais a équipé ko présenter ba pardon na ye et comme il président Saï au retirer pardon et comme il a fait moro boyo to mo nango déjà distraction. Lelo yango na lobaki fona yamba la Lyon tellement il pas dans la liste. Il y a pas ça la Duchesse sango parce que côté musuba benga la Duchesse PD. Côté musuba lobaki alia ba journaliste. Yango journaliste o batanga ki komone motali boso la Lyon aye ko pesa droit de réponse na Ken Piana Makizembe. Est-ce que Ken Piana lobby a solo parce que nga pe na plateau anaza inondé parce que niveau chroniqueuse ya Mike Lokamba ayena nous sexy nga mona na kokate na monena ba 3 étoiles na yebité soka kolobani. Je pense que Dominique Moulumba pour na vraiment dans la communion nanga afungolela biso la Lyon par rapport au dossier au toye baté to kinango ti wapi mama Chako nanu to kundi été marambo to monango et comme affaire mususu. Je suis avec la Lyon déjà na plateau ya Fimbu na Fimbu. Bonjour la Lyon. Bonjour Petit Titan. Ça va? Ça va pas non cocatin. Qu'est-ce qu'il y a? On sexy bonné nos arabes général. Bonjour la babone news to Fimbu na Fimbu news hein, il y a
Ken Piana Pitopali. Bonjour aussi na abonné na biso ya Africa Elengi TV, plus précisément à mon boss à Mike Lokamba l'archevêque à Mossouk ici. En tout cas, merci pour l'opportunité papa. So lelo na grâce au Vanda Awa na site na chaîne Awa ya film la film boy parce que Aïsa chaîne nene avant so Vandi va reconnaître aussi que Okomi en tout cas et ça grâce à Mike Lokamba Nzamba Pambolé, un homme avec un grand cœur. Voilà, malobana yo, ba question na yo voilà et ba réponse plutôt yangai. Pourquoi ba chroniqueuse lelo brobi vraiment très léger hein? Vous êtes vraiment très léger surtout Marambukaka o esengaka ya ba ex couple abimana nani to retrouver ka ba chroniqueuse. Et ça pour un bongo. Vous êtes un peu léger hein? Rectification na kane so exception zalara. Moi je pense que naza quatre exceptions na. Naza parmi ba chroniqueuse il y a ba chroniqueuse légère non. Mais yo bimana Mike la Duchesse, ba tangi comme on a liste c'est pas Ken Piana. Ken Piana tangi comme on a liste ba bimana Mike la Duchesse. Yo za ozaka moi c'est Mike la Duchesse. Tout le monde appelle les cambo appelle le et comme mon nene boy. C'est bino ba chroniqueuse boza na sima. Ya Mike la Duchesse. Ken Piana zuka ka ebisi bino ke vérité ke boza ki. Mambo pendo lo ba bino. Surtout babi yonde ya koloba ko tuté. Moi c'est la Duchesse. Il y a makasi. Siko baloba ke bango balobi la Duchesse azala PD. Siko en PD alias ngainde. Yo boza en liste. La Duchesse a moi si toi za mobile. Ah mobile. Siko esen. Siko yo ndimi na on est ken alobi ka bino. Siko mutu lo kwa Ken Piana penza mutu lo kwa Ken Piana. Tala mutu benga pito pala na ba problème sérieux mutu. Na ndia mabete limbisa nga sa patron na bino mais a toujours solo là. Omoni Peggy Titan nga naza maman. Naza maman, il y a une petite fille que je salue, ma fille. Les lots internet, bon bah image éthique alors trop de bêtises. Oui question na ebe que Mike et nan Ken Piana mutabimi se blog nengana yo vanda te excusinga. Ken Piana pesa lingole no respecter ba. Au moins yo so mela diamba biso ba misuto tongo la rango keba. Neso keba ba propos yo te na keba na Ken Piana ngana ba golwa te. Ngana ba golo to ça samba ba je Ken Piana ngana to ke musika ko nga ba sale blague pamba na ono zala nango te bon na misa pinangeza bague ya fiancé alors bokeba Peggy Titan peut-être avant un fiancé peut-être qu'il y a une relation na yo na la Duchesse parce que tant que na relation na la Duchesse mu colonie la Duchesse a ba chroniqueuse yo posa na kati ba chroniqueuse ye Ken Piana simbela biso sous-vêtement yende ko simbela sous-vêtement Mambolo ba écouter cher hein. Mais ça ba vérité. Oui que lelo Mike moi ça Mike la Duchesse à Kinshasa. Est-ce que banda yo ko ba blora boy Ken Piana Luka Kimia. Même banda na bino. Luka Kimia est-ce que balo banda biso par rapport à quoi? Le problème c'est que biso tout le monde de Mike la Duchesse à l'écran na télévision. Tout le monde qui est dans l'écran na émission de connexion Franck Stemay. Alors ba qui la vérité rien que la vérité. Mais ba ninga bande connaît tellement que bazala na quieto, tellement que ba complexe, tellement que ba kana kimtia ma bemo boy pona ye, yango mo ba ko sa ba bloko alno ba sal kisiko yebsa nga. S'il vous plaît, s'il vous plaît, Peggy Tita, Ezaki, on est passé. Lelo la Duchesse n'est pas comme ça. Ah, réparer hein. Moutune sera la passée. Peggy ça va passer non non va passer dans Haïti. Toi biso tout na va passer, mouta saint azate. Mouta saint azaka Jésus-Christ de Nazareth. Biso tout bata mokil toi bata masumu toi va passer biso mabe. Donc moutune so mokil va passer na mabe. Nga so biso va passer na ngata biso baenga. Yo biso de télé de télé va passer na otam biso bata ko baye yo. Alors va passer yo mabe et ça ka bien ben ngo passer. Et a feature tes a présenté dans la ka va passer. Alors et ça va passer mususu. So be wendo rappeler ngo mutu et swaka. Nga mona manique de John que je salue en passant. Jessica vous la rappeler que va passer mon anda là na plateau parce que ça va passer na ye. Et va passer msuba lobate ça fait mal. Ken Piana yo ko yo lobablo abo na télévision te. Hein? Oko yo lobablo abo na télévision te Ken Piana. Yo yepe o rappeler Ken Piana va passer na parce que na minute ko mika Ken Piana kutana passer te. Ken Piana mamba ndo sa kala ti lelo sa la rango kaka. Ken Piana la ka ba chroniqueuse. Ken so saka na ngala bimi salisa ba chroniqueuse bima la bango Kieba na na émission misi ba koma ba femme mariée Kieba na Ken Piana ba okabwana mwasi na yo Ken Piana ngana ba golo sa ba jeter Ken ngana to ko Ken Piana ngala obeta yo ko ndala Ken na obeto ba coup de tête Kieba na nga Ken Piana non so naka parce que avouer vérité là elle sens té OK boto
Botika Yo pesa le passé. Botika ba bêtise. Ozana liste Botika na ba bêtise pa pamba la bolobaka na. Non. A commissaire battu à vérité. Déjà que pour votre information, les Duchesse dans Zakina Kinshasa nga les Duchesse tout kala ko yebana te. Ngala la atikala olienge ba non deni. Est-ce que ce que la Duchesse ngo azane kara ebilia lia kaka nga parce qu'on est la zabo do mutu nyonso tout kaka aya kaka lia. Non, je suis pas légère. Eh, Titan. Tala. Titan, femme de valeur. Na femme de valeur, Titan. Na femme de valeur. Na déjà nambal nanga to beti 7 ans nazalaka na yeto nali akelo moko. Nazalaka na yo avant no kuna internet. Si na internet nazalaka na yi. Mutu moto otombo misapine na poto ba keno ngane na zabo na bima na ye na yawe na uta poto na bima na la lion. Oaz lobik o lobak o ayebike a uta poto ayaka bima na ngai. Aya ana télévision ya contredire ngai. Siko Léo la lion. Lélo, pardon. Lélo na ba comédien. Oh lo ba kabimana la lion aya contredire ngai. Lélo na ba chroniqueur. Oh lo ba kabimana nga aya contredire nga. Tu sais que ngai y a des gens qui me traitent de lesbienne. Oui, bande ko na ba confrère na so ay ekutaka lesbienne poni ameka lingo boya na yo a traiter de lesbienne. Alors que ngai na internet eza musala. Lélo oyo à cause ba bipolaire, à cause ba bato mabe batika banzoto libanda basa ba bêtise ba créer ba buzz à la con lelo biso nyonso to commence ali alors que internet ou encore cause ba youtubers et so pesa biso droit yo za bandumba te non et puis biso to yaka biso ba auto ya to yaka pona luka mibali te biso to yaka pona musala je finis mes études na 3 ans na ina na vandi ina na yé na zu musala internet na banda internet ti lelo na zana kati internet donc na ya pona kindumba te na ya ko luka musala na ya ko luka boulot na ya ko luka pain quotidien pona mwana nga ne mutnya sto ya ko luka ngo alors ken pena saka na ba ko yo le passé no lobina ba femme mariée. Oh, quel peine on s'appelle liste. Na ma femme mariée. Quel peine c'est que tant que tu femme mariée wana. Toi tu as femme mariée ba o babali na ba chroniqueuse. C'est que toi tu as joli ça. Nathan comment mututé. C'est que toi tu as parce que y a le bibo. Nathan comment mututé. Yeso comment quel peine soit yel. Natangi koma mututé. Siko tango le biko yoko ko bimisa liste quelqu'un. Kocha Deborah la kata bêtise oté moi ça bato. Kocha Deborah ba bêtise oté. Oh babala, na ba femme mariée. Yemo ken pena za conseil, ken pena ngalo to yebani. Moni nota caméra. Ngalo to yebani. Ken to yeb on se connaît. Et sa réputation, non, et sa réputation. Mais opposant à les passer non. Et sa réputation mutu. Té, et réputation mutu. Na ko accepter les passés zenga o zenga te lo ngomta kolinga ngote ken pela ni ko koler ba bêtise trop ken pela keba nga na maniquer te keba est-ce que la duchesse a la duchesse d'abord un modèle na ma propos est que le bazar modèle parce que les lots hôtel bata poto soko lanze mission ala non s'il vous plaît ba panzi ba foyer les lots ko azongi ko na bo modèle s'il vous plaît na bandel sou que mino so na ba passer na la duchesse a répondé question par rapport a répondre qui par rapport à question ba tout na qui pas Franck Stemay la duchesse a zobaté avant dika balala la mukide ya maman que non nena lo ba sans pour ba tout non ba tout ni question alobi oh ya mona parce que suma selka yangwana donc ça muta moni likama moni bêtise allo baté pas zo banga ken piana pas zo banga bata mabokie pas zo banga ya gabi baba nani et si bango poani la duchesse tanga comme mutu et puis la duchesse tanga ne koloba alors bana ba parvenir alors bana bato ba yesi kala monde de théâtre ya gabe yesi kala monde de théâtre te ba ma vie ba yesi kala monde de théâtre ma kalunga ba yesi kala monde de théâtre et suis bango pona nini Titan tous amis koloti tous amis kolo to ba mikete ba mikende ba kosa bango biso tout monde ndela duchesse sala émission na to yo ka kanto tala ko bandel ti suka yebisanga la duchesse tanga bande koloba est-ce que aloba ki na bato kala tanga aloba ki ba mama mikolo bala lelo ba banga suma kamto moi la 23 ans o ba mama 50 quelque mama 50 quelque il y a 50 quelque wana o ya tangi lelo na otanga nga ba kombo to ba mama ba a journée to ba mala ba mikela monde de théâtre e bangote mais yé mon père la duchesse avec qui na vie on a peut-être avant longola potina na liste moninga fota le pas na il fallait qu'il paye siko bango petant ba ya ki osa droit de réponse le quoi bango ba yepo yondo yebinga yebina ngoti le quoi yo yebina bango ba yebi que la duchesse ba mama mikolo il fallait que bango petant ba ya ki ba lo non la duchesse yo po bimara ba mama mikolo mais ko ya ko ba ni que la duchesse d'ailleurs kuto kabarate d'ailleurs kuto Marcus the Killer à l'équipe yo comparer Marcus the Killer na la duchesse et là ni Marcus the Killer déjà sali
Ya la duchesse akanga mondo yo. Na yebi la duchesse. C'était tout ça le micro trottoir. Hein? Tout ça micro trottoir. Batu na artiste de kila batu na la duchesse. Peu importe, parce que bino abolo bala bino za l'église te la robe ndeo c'est justifié te pour mon orlangue yo soit pas peu importe. Na ken pena to ko matina parquet. Ken sera continuer toujours hein. Sera continuer moi biloba ba suka wana keba. Ken pena keba na ebisio. Ken na ko si na vie mo pa tuna ko noale. Qu'est-ce na vie mo pa keba. Le roi yo noala kala mona on dirait tout non sont déjà noalé on dirait ko tampese ken pena keba na ebisio keba nga comment babi c'est lui qui se sent ken pena yo moko za ndumba makasi pegi s'il vous plaît yo moko za ndumba ken pena ko pegi na ko loba mabala ba te ko kufa na boy na nga ken piana ana boy tinela nga ba jeep bo ken pena ba to bimana ba ko ba femme mariée ken piana ba te libana yo ken pena ba te libana o ken piana ta kale so pete wa ken Événement, Panapoto, mon papa Sika est hier. Pour la première fois, en Europe, bon vivre événement, Oyo, maison double S, pro, et organiser mon bangé na concert. Samedi le 13 novembre 2021, Soukana événement, à Ouana salle prestigieuse, double mixte, avec l'artiste Fabrigas, maestro, le maître de tous les maîtres, le métier noir de la musique africaine, artiste Oyo, Atika musique na défaut, pour nakopesa elengi. À Ouanaville, y a Lyon, de l'avenir Ban. Pep Mokole à samedi 23 octobre 2021, avec l'artiste le plus spectaculaire de l'Afrique, Félix Wazekwa. Mukua Bongo, monstre d'amour, S-Grave, Michael Jackson d'Afrique, Monsieur Google. Après 10 ans d'absence, sur scène, à Kosepeli Sabino, le Longona Orchestre Naye, Cultura Pays, à Ouana Centre Culturel, y'a l'Odyssée, na Lyon, Pissignan, et Koïna Mabé, Rumba Obokopina, Palado Madame, Palado Messieurs, Boko sentir Betoué Bao différence yena, Kolinga te babetelo li solo, yo kanie, cœur de bandina yo. T'as qu'un coupé pété yo. Bah je vais sur ma kimio la chaîne poigne, y'a bas ma kimio poigne. Yo propose à un journaliste no bimala bango. Nga yo na fane pas ken et pas Mike Loka, combien de mois. Naza très allé à ça la ngoti. À ça la ngoti. Mutunyo store ya télévision bi ke Mike Lokamba abimana ya kosi. Abimana Keren. Abimana nani? Keren chroniqueuse na. Aebsa bino bongo. Abimana Keren. Aebsa bino bongo. Mais si qu'on la Lyon non comprendre que likambo est comme grave. Pour n'avoir la marque la duchesse yango yo pe sa droit de réponse na quel père. Et sa réputation, et ça même pas pour peut-être qu'il y a bande comme on a dit. Si quoi ayo pe sa ba preuve. Il y a ba sous-vêtements o ya simbele biso. Il y a photo ya za ngo ya biso. Ayo pe sa ba preuve. Quel peut la pas le comme ça. Vous avez recherché. Vous avez recherché tant yo yo suka na ken na parquet. Bino pe bo suka na parquet. Fille va star ça là. Bon toi rechercher quelque chose la bango tibaya. Ngata bo kanginga na défendre, se défendre. Est-ce que la Lyon na ba passe na ngaka na za ngo boy. Na ba passe boka kanga kasi boka ngai. Kanga ba passe na ngane na ngo boy. Boyo kanga bo memela ngambu. Bo memangambu. Bato maboke, mutali boke makoka yo kangisa ngai. Na ba passe na ngo bo memela ngambu. Naoze la bino. Siko. Songa la finga ki mutu. Songa lobela mutu mabe ba police boti na ba tonga me di pourquoi. Ngana mwana nga mukie Mwana nga mukie, ma fille elle a que 3 ans. Na okokota mbo alisute. Pegi titala tiki voiture na nga wapi. Musika. Na mo banga. Non mo banga. Tu t'imagines comment banga comment ta mon insécurité. Et ça la ni non biso fa to tika ba kan ba ko finga mettre la duchesse bongo kan ba ko traiter mettre la duchesse de PD to tika bango. Tiens, biso to la voix de sans voix. Biso to soutenir toujours ba faible. To monnaie que la duchesse est très abattue yemoko. En quest ko senga la pardon. To retira qui pardon ya ba ngata bo luxinga ta bo kangisinga na robima. Mais pardon to retira kango. Mike le chest au senga pa to retira pardon ana. Et voilà le bassin. Non, monsieur Dato Loba qui en avant. Président Saïs a autorisé l'émission Kakami. En tout cas, merci papa. Président Saïs est président de la comédie Nios surtout. Je le confirme encore. Président Saïs, président de la comédie Nios tout. Je le reconfirme encore.
En tout cas, merci beaucoup. On a Caleb. Tant qu'on confirmer ma casse. Caleb, déjà, c'est mon papa. Caleb, c'est mon papa. Caleb, tout qui est trouble parce que la minute trouble maman Chakwana, il fallait ba comédien contre bino ba trouble ya nini. Te bino siko bolingani ba finga la duchesse bongo. Siko ba finga la duchesse. Pour le bolo ba tiki trouble. Quand ce président c'est yé, alobi que non la duchesse alobi que c'est faute de solo. Amemi ngambu. Aboutske kimtia mabe kopone bozala bongo. Et là c'est que balinga la duchesse te. Balinga Mike la duchesse te pegi titan. Ba vanda la Mike la duchesse ya hypocrisie. Ba ko c'est la pe Mike la duchesse mabe papa qui est na yo papa zonga na poto. Mais Makalunga pas. Zonga la yo. Makalunga confirmé peka maloba. Ya Ken piana lobi bato bazo côté la duchesse ba ibalandela bien. Makalunga maman pardon Makalunga toyoko soni. Toyoko soni maman nangai mi pesa. Mais ils ont déploré comportement na bino. Mi pesa respect nani Makalunga. A déploré comportement. Makalunga biso to za la église te kokota maman na biso te maman s'il vous plaît. En tout cas net na penda ko na ba respect makasi envers yo maman. Na ba respect makasi pona yo. Bima marambo Makalunga kokota te pardon tika na koko manke o respecter. Na kokalanga ngote na kokate. L'éducation par na ba pesa na kokate mais awa eza que église te Makalunga bima makambo. Yo so no femme mariée bima en tout cas to na ba respect makasi pona yo bima rat mambo marambo eta nango yo te. Ton frère Mike la duchesse avec article ko tanga kombo note. Donc quand on le ka ko avec na o limbisa la duchesse te et a peu problème te. Mutu pas vivre en oxygène mutu azate. Baloba bongo hein. Biso tout soit paix mais où t'as pas Jésus Christ de Nazareth. To lali to l'amour que Seigneur je dis merci pour le souffle de vie. Non la monnaie que la duchesse la l'amour qui Makalunga merci pour le souffle de vie. Non mais la monnaie Makalunga o lali l'amour que non Mike la duchesse merci pour le souffle de vie. Donc le quoi Mike la duchesse a paix mara la souffle na te yo popé mara souffle Mike la duchesse et ko changer lango et l'autre côté. Beaucoup de na kata théâtre. Ce qui est là on s'est décidé bon que bosso Mike la duchesse a tassengi pardon. Oko limbisa te oko solate et ça problème te maman. Et un problème te mais biso to sengi okaka bima na rata marambo yo. Bima na parce que biso to yeba ko na bêtise te, au sala no pe bêtise te, au ça en tout cas parmi ba modèle ya théâtre maman Kalunga, tu en fais partie to bondelio bima na rata marambo. Et là on est boza poursuivi. Yo Moura Fiviette. C'est d'abord à faire ni ka maman qui la duchesse on ninga boya bino na bino bato lia. Peggy Titan, non, s'il vous plaît. Oh, mais ngai, t'es ça quel toi, bah, tu as liste. Est-ce qu'il faut te dire? Est-ce que comment Lucas oh, to balanga beba non, yo posa na kati. Bato baza na kati. Oh, yo sko na va faire. Mais ngwa. Oh, mais ça makamu bato nyoso ba yeb. Est-ce que ça loko bomba? Parce que bino nyoso boya ka bo misa misisa. C'est que to lo baki mambo ke. Tozo misa misisa. Ko bino misisa ba ngo misa bino bo lo ba te ka biso poani. Donc ka biso to c'est que biso soin. Massasi calicule tiré. Massasi calicule tiré. Oh bon bah le biso mais so biso ka to nikita. Massasi tiré calicule. Em so banga pour moi c'est la duchesse sera monio na liste. Em susu. Alors la moi confiance na mbali na. C'est asa maman ya bana biso. Na pesi mbote maman bana yo dozaka mo la duchesse kala katika la jamais kozala mwasi na ye na badelo nazala boli aleka na ye ka elote en tout cas elote bato bayebi bayelinga na pamba te ken so lobi likambo moko kwa makamona ken tanga bimisi liste c'est que pas liabi ken mutu ne sala bien tete yo kasi ken mutu ne sala bien et bon so eza solo mutu afinga ba président nyonso to mutu ya finga akabatu zaka pe mkololongo finga oti yo lobaka mamba loba eza solo mukopa bambeli kama munene ndo comprendre qui est patron de bino yo kotele kama la ken pe na bima mama na ngai bima vinga nga bima banza pe ken pe na to yebani yo po bimisi ya minene na lobi ke orobimisa lobi ke ken pe na bima ba chroniqueuse mariée ken piana ken pas dans la foyer na ken piana bima na makambo yo ken piana tika la duchesse kimia ken piana osa exemple ken piana yo sa parmi bato mais la duchesse pas exemple pardon so ken est exemple la duchesse pas internet auto ça la respecter ken piana tu en fais partie hein que bato ba bêtise ken piana keba na ken piana keba na non boyo manque au respect ken piana non personne ba respect belé oui que ken piana ko na ba oncle la ngai ken piana non personne ba respect belé ah mukolo bon mon la pour na mukusi ana te ken no mukolo ken no mo série 7 bate respecter l'ingwele na ken respecter l'ingwele na ken pe na la mo mukolo to kozali age mo boyebi
Ah, merci. Moi, Ken Liboso. Nasuki Kawana. Ken Liboso, ça mon amour. Donc c'est que non panza. Donc Ken Piana tant que le bébé ça maram nanga parce que mon nom place ça ali Alanda émission nanga. Alanda nyonso. Ezaki a passant. On a dit chez ça qui n'est qu'à passant. Eza problème te on a la lobby. Nga o Ken Piana loba essaye l'autre. Non on dit malangai maram na parce que dame bal nanga pa ebi que nyonso to ba loba te ai non. Non, ah s'il vous plaît, copé Giti, non pas ça. Le dit ça on marie, tu ça bongo. T'es toute cette blague au quand tu qu'on m'a embolé non. Ouais mission n'est la maman. Qu'est-ce qu'on va faire blague voilà s'il vous plaît. Tu que l'eau quoi, bon c'est respect. Mais non moi la dit ça on l'a dit ça combien en haut. Ah comment on dirait papier hygiénique non moi c'est là ma toilette Tony. On a Ken Pena. Yo il a droit de réponse là-bas propos pour ba check on a liste. Si quand on parce qu'on a ce que c'est faux, et ça faux et archi faux. Aucun Pena bisa faux ah nani. Ba problème na oyo zongo pamba. Nazo kapé ma s'il vous plaît. Nabi que ça faux. Il le kuta. Otuninga a pourquoi bazo luxa biso na pesio. Na pesio réponse. Ko ke mama Ken Pena na de Ken Pena za. Non yo traité ba kombo musupamba. Boyo kata mamso yo le kati bat boyo silika pamba. Ken Pena pas la famille ne bat ba CPT s'il vous plaît. Ko comme ça na suka. La Lyon, je pense que Bando Balandi biso. Est-ce que Ken Pena keba Ken Pena keba. Bimisa kombo la bêtise na yo. Bimisa kombo la ngai. D'ailleurs comme il des côtés, comme il des cas. Bimisa kombo la en tout cas bimisa kombo la duchesse na non OK la duchesse a camarade de la duchesse avant dans la 4 saisons que ba. O mon koye soya. Mon koye soya. La duchesse ba ko ta potomba moko biso a etsinga ba visa ba nini ko mamula keba. Respectez mon tafanda na poto mboka ya simalola keba. Mais Ken pas Paris hein. Keba. Faut pas respecter. Akenda ya ngulu. Akenda pe Paris. Akenda parangulu. Eba parangulu umela ndenge. Soyo kenda ki peut-être. Akenda ya ngulu. Mais Ken na famille laisse ça. Akenda ya ngulu. Akenda ya ngulu. Ngape na famille. Moi c'est une famille faut respecter nga. Ngape la maman tant ya respecter nga. Ngana na ya respecter. C'est quoi ya c'est là bon na télévision ça ya lokuta. Ko ya lo pona luka ba vieux mo ngo ça normal pe gititon. On dirait bien beaucoup maintenant Ken bebo kota na pe la buzoba Ken piane. Pe gititon na yom to mayele. E o kamsinga. E tito kamsinga makasi. Eh, na yo mdama yelo koti na betisa Ken piana. Bon yo pe moi ça mayelo koti na bêtise ya la duchesse pour nani. Wana eza bêtise te. Wana eza kyoto mona ki la duchesse azaki délaissée, alaki abandonné. Ba ke plus loin, wana e comme ki haine. Yo biso to ya ki sko poto défendre yé. Ya bêtise te. Pour moi la duchesse aloba ki ya kosa kité. So tali ba comédien musu malgré ba mukie. So tali ba comédien musu ça ko affirmer ma oh la duchesse aloba ki. Eza vrai. On était de la Lyon. C'est pas longo na vie, a tapé na vie wana. Peggy Titon c'est le passé. C'est le passé. Atikal pe kolobelo mo mabete c'est le passé. En plus ba kinumba oh comme il on a théâtre na mabok ben on maboké. Parce que kinumba le comme na maboké eleki. To la duchesse a dit que non na ba tournage. Ba monara après chaque tournage, mobile moko est comédien, na moi si mora mto maboké ba simba na ba kenda ba bima. Est-ce que ça m'a lokuta? Na mo de mes propres yeux comme ça la mona. Na monango 3 ou 4 fois. Moi, ma soeur, elle est comédienne. Na mona un mot et ça là que non. Est-ce là dans la tournage n'a pas ça yo tam sur loko qui ndo qui qu'on anda ko. Tam sur ko hollandais. Au moins que c'est ce tournage boy. Tellement que nga za voiture to koko to ke mais au van velo ka ma boko boy. Au moins la façon ba okende. Ah au moins tourner. On a au moins ça vanda nie kam no mamboni ça yote. Kam no tel yote. Parce que na fa na kimia. Mais est-ce que ton Mike la duchesse m'a posé question? Et là on y a déploré le temps à outil pour toi. Et là on y a remarqué m'a bien déploré. Allô bati. Hein? Allô bati pas banga Ken piana. Allô bati pas banga bata maboke. Baba nani? Baba nani? O bati suba allô bati na bino bokotel Mike la duchesse. Bokenda pe ko sunga ke na ba tournage na oh. Botala auto kota filmer na sikal. Botala ngondenge ke. Bon manya lo ngamta liboke kuna na kati. Mike la duchesse a cette vidéo moi que moi signé que son moi signé dans l'aéroport ba yetinda tant on que comme combien de mille de vues qui est talango ko ta chaîne Mike la duchesse azala ataka na poto asala ba émission asala ba gag neta msusu asala gag na Karim Mokonde asala gag na Hans tant de tala mak mais ce que tala ya bango basala ba sali ba rassemblement ya bango la ba to maboki otamite ya mabe comparé à bango, comparé à mois, à semaine, à jour, dans la Mike la duchesse, au comparant au sentir que tu verras que différence c'est ça. Différence c'est ça. Mike la duchesse, Mike la duchesse pour na bangoté.
Pe aotika la Mike la Duchesse pour na bango. Pe bango te bat basala yi. Mike la Duchesse mta comme si na niveau les nzambe. So nzambe na moya suka ana point ana maloba suka ya via Mike la Duchesse ça bango te. Ya bat maboke te. Alors batika en tout cas batika Mike la Duchesse ça en paix. Pe le seul logo comme Mike la Duchesse mama botanga. Bolanda. To tumba ba comédien. Ah bah comédien. To tumba ba to maboke. Moi ba to maboke je mabeleka na télévision ba mabe pour la Mike la Duchesse. Seul logo mabe comme la Duchesse to tumba bango. Baye bon to tumba bango. But be monsieur ça hein. Be monsieur ça, ba propos nyonso va tenir pour la Mike la Duchesse be monsieur ça. Mabe comme la kala. Ba audio bimix. Yo ki ba audio te. Ya ki ba audio. T'as des gars te miti ama be mbato ba lire la Duchesse. La Duchesse qu'est-ce ça non test peut-être ce cause de poison retardé dans autres ouais. Ah qui sait? Qu'est-ce que ça non test en tout cas, qui na HJ papa. HJ bazo kufa kuna bobo masu mutawuti po. Pour ça kufa na HJ za destin. Ya destiné tanga mec ok kufa kuna. Nzambe. Parce que nous le bec non somme take kufa na mai do bat batambola sunzela mai te. Bat na so kufa na avion bat mataso avion te. Et na sens tellement bolo ba. Est-ce que le logo proposé terrain d'entente entre Mike la Duchesse na bande konaï parce que maman chakuna ba kundi était. Il faut batouana o ba yeki lo mabe pour la Duchesse ba retirer. Batango banani. Il y a Gabé retiré ma ramena ya lobaki. A retiré soit il y a les qui a retiré depuis biso te Mike pour Mike bon Mike le juste derrière ko senga pardon te pegi titan. Si que faire ça dans lembu le bana makolo ah pegi titan. Est-ce que Mike le juste na amoni ya Gabé lembu ya Gabi amoni okuna lembu na makolo amoni okuna lembu amoni raisa lembu amoni na presque ko kambanga na yo. Kela ko bongisa pa bo kilo. Karamba yo ko toza mtu makolo ba te yo presque yo. Yo mtu mako chata ko loba ngata te na internet yo ka sonne bisio. Yo kaka soni na ebisio yo bi Mike la Duchesse yo bi mel no wap yo lo no sai na théâtre yo priska yo o sai ni yo ko loba kana o te priska o moninga bo na bo lukisa te bo lukisa ngai mama bolanda mo ba français na lo bolanda ngala mutu te ça n'a pété kitoko na ko pété kitoko boko kate mo ça ba jeter boko c'était ba jeter tout tumba bolo ba le côté moi je dis des choses qui font mal et bolo qui fait mal toi qui font mal qui fait mal hein voilà je dis des choses qui fait mal bo tanga TikTok te pardon l'erreur est humaine en tout cas bokeba bina bolo belenga no eswa na ngai te bolo tsenga menga ono loba. Bon, yo kapasi makasi. En tout cas, Bobi Msanga ba bêtise. Mais non, moi je comprends pas. Tu t'attaques à qui? Toi-même Ken Pian, toi-même Priska, toi-même Yagabi. Bah tout ma boke, oh bah ben ma bé pour la Mike la Duchesse. Alors pendant que Mike la Duchesse a bien vérité, na attaqué na Ken Pian, oh bah bêtise na combo na ngai on est ko que non maman Ken Pian lobby c'est faux et archi faux. Ken Pian oyebi la Duchesse, Ken Pian vend la Duchesse tika. D'ailleurs, il y a qu'à confirmer que la Duchesse allie à ôter. Mambo Ken Pian. Non, il n'a pas bêtise on était tout le moment non, il n'a pas bêtise on était parce que ça bêtise. Est-ce que même la Bibi c'est liste? Tu comprends que ça bêtise, tu pas comme ta bêtise, tu es niveau na yo. La Bibi c'est liste, c'est ça va propos Ken. France 24. C'est ça va propos Ken. Non, si tu as les niveau non, t'es pardon, voilà pena, tu es niveau non, s'il vous plaît, voilà pena niveau non. Tu vois ce qu'il on Ken Pian hein, on ta basse classe. Ce qu'elle va basser snake, quoi tableau connaître. L'Alliance, je pense que tu comme une souka, je sais pas message nous européen ça. Na batutu balandi biso na film ba retenir passage non ni aka droit de réponse ne baloba ke ozana liste ya bato bazolia to ezakaka oyekoleka na pona ko défendre ka Mike la Duchesse parce que et comme dès quand la minute to monde ba chroniqueuse na bata théâtre mais non dit ba chroniqueuse plus ne minute bo soutenir la Duchesse côté ba ndekone théâtre bango nyonso ba PC mon Congo ba retenir on passage non. En tout cas, au deuxième moment, faut battre. Au deuxième moment, au deuxième. Parce que nous avons kanda mingi, surtout sur le combat quand Ken Piana, ozo kontavement avec vivacité. Quand il y a linga bon, il y a le quoi ça mtabuzoba, le quoi l'émission stocké na buzoba to kana buzoba. On dirait à moi l'internet, on dirait surtout fait tous à kaba buzoba. Le quoi linga bon donc to na pena latia, on a la casquette na. Na zo pena ke wala pena la latia. Est-ce que Ken Piana parce que Ken Piana a l'autre côté. Moi Ken Piana a maman na loba isa vrai. Ken Piana ka loba. Ken Piana soit lié na pena oyali sus. Soit lié na oyali sus na promettre que Ken Piana et puis na loba kanga mbanga na ko sa droit de réponse te. Na ko meka kutu te. Ko meka ya te poso oyé na oyali sus.
So yé no ya ici non ko expliquer batou. Moi na mukolo. Ma bouche c'est pas détourée. Quel piada. Lukela kimia on se connaît. Luka kimia. Obolinga, wana no flash ingeta. No bete lo mukolo. Nzambe na ngai. Na biloko mabe awa ndo moninga ya. Merci pour ce message là. En tout cas, merci d'avoir pris ce balandé biso. Voilà. Ken pena koya na te poso yé au Sambwa. En tout cas, je serai la première personne. Mais ça to chayo ken na plateau. Non bo Alkima. To chayo na ken na plateau. Alkima. Ken appelle ça kasi à éclaircir bateau. Alkima. Akokate. Ninge Mike la richesse ali. Linga pe kuto Alkima. Alkima. Mike Ken Piana, il faut retenir que Ken Piana, tout ce qu'il avait dit c'est faux et archi faux. Ken Piana a n'a jamais connu Mike la richesse. Et puis nous sur Ken Piana lobby et ça il y a l'okuta. Mon était analyste, il y a bateau la richesse a bon biso ba chroniqueuse azanité. Et ça juste que tout le monde qui injustice moi côté il y a bande déconner il y a théâtre et on a biso to yaki to sungaye to pesa main forte. Et voilà, donc, Minga l'obésité, maman Ken, on pas trop parce que Ken Pianaza, on t'a plutôt pas les. Merci à maintenant pour qui scotché branché Hollande Bisso. En tout cas, clin d'œil spécial à Maïlé Dibossan, la Queen Pilove, sponsor à ma casse, c'est Mboteko. Maïlé la Queen Pilove, sponsor à ma casse. La Queen Pilove. Ah, Pembe, tout le monde là-bas, le boss, bienvenue qui dengue le banquier, sur ce micro, bazan à Katia, ban à vacances. N'a pas si gros bisous, na Docteur Laurent Macabou, Docteur Laurent depuis Afrique du Sud, Docteur Yves Moukeleng aussi depuis Soudaf aussi. Na Pesimo Tena Yagilo Melong à la carte Suède, Audrey Minator, je te salue. Je salue aussi Bazatel Mobilier, Nanisuna Brossani Nzabé, ma fille chérie, à ma famille, à mon chéri, place Azali, je te salue. Papa, je te salue, je t'aime bien. Maman la richesse est dérangée, papa. PH Lumbela est dérangé poigne. PH Lumbela, mes petits services, PH Lumbela. Donc voilà, je te salue depuis Suisse. Na pesi bambote nanga ebele pe bambote nanga yami piku balobi kadiso kadi malédique de Toronto, je te salue. Papa, je te fais de gros bisous là où tu es. En tout cas, merci beaucoup pour ton invitation, Peggy Titan. Voilà. Merci. Tokomina Souka, c'était là la chroniqueuse La Lionne. Je pense que Zaki, par rapport à droit des réponses, c'est ma propos. Teni à Ken Piana Makizembe. La bosse qui j'ai tout mis la patronne boutique GM Fashion. Il faut boire qui pour Camille Torier Kabamakas. J'ai tout mis solo j'ai tout mis je te salue. Oui, bientôt. Voilà, GM Fashion. Bientôt Ozanakin Kervin Kambaji, je te salue. Dans mon bon baye belé. OK, tout ça na bango hein. Mais surtout si mi chombo bon mon na comme quoi apparaître. Voilà. En tout cas, Merlin Bouton, hein. Oui, on a chargé de communication Merlin Bouton. Non, c'est un cas qui va s'abonner à la page Union il y a l'artiste Merlin Bouton. À autre chose, la épée choix. Enjoy, voilà, excusez-moi, ils ont choisi depuis avant. Auto ça, et enjoy, beaucoup consommer massivement, beaucoup de la page, beaucoup s'abonner. Ah oui, ça banani bota la kababa cook fan la Mike la Duchesse, en tout cas fan ya Utile Pechanga, fan na Belvi Candy, bokende pe bokebo like, bo aimer, boko taper la page artiste, bo pese coup de pouce parce que aza mwana na biso ya mboka CP ça fait biso hein. Taka ko ça permet il y a le roi de la forêt, le grand formateur, c'est pas de l'eau à boire, bo s'abonner plus massivement na chaîne dans la personne travaille en Afrique et Lengi TV et puis il y a Mike Lokamba l'archevêque boza de cité boza ba wa linga mon la Liona ala nanga kuno mon numéro c'est plus 243 il y a Willy Moucheni 81 93 39 720 il y a Willy Moucheni le code mondial, je te salue. Voilà. Merci la Lionne, merci Nabatutu Bolandi Bisso, je pense que affaire on a comprendre on était dans passage à la Lionne par rapport à droit des réponses, ce n'est pas Ken Piana. Merci beaucoup. Dominique Moulumba, qui derrière la caméra. Merci à Marc Fredor de Papa Frégis.
kala mingi te tozo officialisant donc ba congolais tout ba africain nyonso ba olata marque Fredor. Merci aussi na grand frère propre Kadete Kasala JP Batiki Koko ba Warion vérité c'est banal depuis Lyon. Un grand merci aussi na fiston Koloké Zapatero et pourquoi pas Batutu Bolinga Angel Moussaïli Makizembeya Koko Arafat Batutu Bolinga Peggy Titan le Parallèle France 24. On se retrouve à la prochaine, restez branchés. Nafimbo Awande et grave Makamboye comme Mate Kokita. Quand on dit Aladji, je te salue. Personne m'a conduit, le monde est bien. Ailleurs, il y a fait ça. Fali avant. On va te là qui est amoureux donc Marangoué qui me dit. Ah bon? Gideline mon conduit. Ouais. Ah, ouais. This is London. This is London City.